Bonjour à tous et à toutes, bonjour avec de couronne aux amis et assistants fidèles de cette très belle émission Moulia Batalhadora qui est pour moi, pour vous, pour nous tous. Abonnez-vous à notre chaîne de YouTube à temps seulement Lutumba Serge. Dans cette émission intitulée Moulia Batalhadora, c'est en langue portugaise qui veut tout simplement dire une femme bataillante, courageuse, moi c'est Bitumba. Je suis là, votre humble servante, Inancia Maurice da Silva, Los, la chère Moutema et le grand réalisateur Serge Lutumba. Ici, dans cette émission intitulée Moulia Batalhadora, nous parlons de tout, mais sauf la politique. J'ai vraiment besoin de votre attention. Je saluer ma collaborateur Nabiso Bazalina Irlande, c'est le couple Vicky Ozana et Maman Mado Bikembo. Bambote Nabino Angwana Mikolo Ekom Labino. Je salue encore notre vieux papa, il est notre collaborateur aussi en Paris. C'est le papa José Pierre Diavanga, il est le responsable du journal Eben en Paris. Papa vraiment Losako Nzamba Pambolayo. Je salue encore notre collaboratrice en Belgique. C'est la maman Bibi Tantona Niangi. Motema ya papa Jacques Kakwiti, la maman de la petite Evelyne, vraiment maman Bibi Tantona Nzamba Pambolayo. Lui-même notre boss, le visionnaire, le grand réalisateur Serge Lutumba Nzamba Baksama Pamboli boss. Nous avons vraiment besoin d'attention, bozala attentif, bo s'abonner famille Ngala parce que toza awa esika yaya baleki, yaya liboso, oya la kisanzela, to bien que les guideurs. Maman moko ya jeune oya salara que mouvement ya bana lemba et sangana ndaku na ye awa na palanka. Soko yé kaka na palanka otunika na posa mama bébé Ngala disposer chaque dimanche bana lemba basanganaka awa eza mutualité ya bana lemba kolakisa bolingo yebaka katuzana mboka Angola oyo mboka toloba que mwana aye koluka mbongo tangu yo koluka mbongo talaka kozala yo moko eza bien te okokuta na libaku ya la police okope okuta na libaku ya maladi yo moko na hôpital erosimba te. Il faut moi soutien bato bokoli na bango bisika moko ba ya pona ko ba ko soutenir yo okope okuta tam susu na kaya ba déception donc toza ba problème moi ebele na initiative wana bana ya lemba comme baza organiser etali pointé e bandeli biso banda terminus e bandeli biso banda terminus soki ti livulu donc nyoso to wana eza bana lemba basanganaka awa ipa mama bébé Ngala soto bengi ye yaya liboso parce que famille Ngala mobimba o esika bazali bayebi que yaya nde na makasi asali ka fongoli libota et fongwami. Quand nous disons des bébés, quand nous disons de la famille Ngala, nazali ko saluer Gigi Ngala pe Ngala yemoko le PDG Juju Ngala vraiment nzama bakisa mapamboli toza awa pa yaya na bino ma bébé esika bana lemba basanganaka awa eza restaurant nyon surtout o ya Congo awa lokutango lokwa ba mère Malou ya Paris. Donc nyon surtout à life ozana posa ngol ozana posa ya oba benga ka koba ozana posa ya musaka donc nyon surtout on Angola ezalaka te utaka Congo o na posa poseli kelele na posa likokolo na posa nkoba ya musaka awa et pas maman bébé Ngala okutango. Donc bazar réuni chaque dimanche awa pour na koyeba ko partager mutu na problème na ye ezaka pe pour na problème te pour na bisengo pe parce que dernièrement awa organisation moko ça déjà makasi na mois de décembre batu nyonso boke fêter na Congo donc ozala bou o babengaka bou mutu mutali ya mbongo na ye donc mutu aluki mbongo na ye foli ya mbongo na ye aiza mboka moi makasi so bo sangani na sa moi il faut l'air moko un peu de repos donc bazaka repos na bango awa le soir et pas maman bébé Ngala awa na palanka eza tout juste na avenue principale. Il y a Don Miguel aux alliances moko munene Prince wana l'équipe de sénateurs ils ont qui est populaire ils ont qui est Kazenga Kaskel Prince wana principal soka otuni na luka pa mama bébé Ngala na restaurant ba rolakisa yo bana lemba basangana mais situation nyezo meme na biso lelo pona koyoka te mazungu ona kaka ona boka ya Jean Paul ona kaka ona boka na munoko ya Gino ona munoko ya Blaise te tokiti sur place to ba problème ezaki nini est-ce que mbongo yibamaki sans y a irresponsabilité est-ce qu'il y a zemisa qui mona bato ou est-ce qu'il y a viola qui mona monka mukie lelo awa tokoye bango que les grands présidents à Longwaki au biso Moulia Batalhadora tant va voter qui est to la kisaki binango
Lelo oyo azate président munene papa Mbassa maneno oyo mutualité nyon surtout et vota qui tombe ba 300 ba 400 mais azate siko pona nini via Mbassa problème ni ekuta leli koyoka mizunga zunga te faut kota na terrain pour yeba vraiment bino bato à Paris Irlande Autriche Abubas lo congolais en Autriche boza la brancher ba mutualité lemba oyo papa na biso papa Vicky elle ozana la kisaki biso na Irlande bino pe boza la brancher boy ba peneni na Angola sanganaka oya sali musala biente to écarté o obeli to lekio o onyati sete to lekio donc tout ça pour ça bato actif o basara musala ona musala so ba lobi ba exécutif so ozana moins déficiente otikali o mutu passe otikali tout ça pour ça bato actif pour ozala président et c'est le roi pambate yo mon peut faire na poche moulai yo mon peut faire na babilo kwa makasi o bato ko voter yo non to bango le temps so papa ngasa zaki ne rien papa gas mafina temps so papa Mbassa azaki ne logote to bango le so zaki Mario ou pas papa gas mafina ça la brancher kaka na YouTube na bino oyo to lobela nyon s'abonner-vous dans notre chaîne Lutumba Serge moi la moko ya bino alemba nyon surtout okokota o histoire anani o histoire anani oye bango Blaise Moulé o histoire anani Blaise Mawanda oye bango gas mafina okoye bango benga ba camarades o daba o toyoka bango susute ke bakina poto babosa na elonya mutu nyo surtout bwana ngo posa awa na réunion bana lemba bokutai so lingo non vina mona vina nga moko kala awa okutai mais le président a expliqué biso président sika bana ngo ba voter ke tant ba voter pour na mbongo na ye tant sou ba voter bika mokili to na monde ba intérêt tant sou ba voter ka pour na mbongo na ye non na benga le président ye moko o ba voter tant sou voter non tomba ba qui sont le président na biso tous wa moi tant botala le président wana zo yana aspect hein obiki na lobaki que présidence ezokipe makambu nyonso tant se souvient ambassadeur na ba capacité ezana ngo question polémique te mais zande ke to tatola o nzamba zo sala tozo tatola o makambu zande ya solo papa président mes respects tout d'abord vraiment o nzamba liboso te mission oyo mulia batalia dora to ya en sika grand chona biso mama bébé ngala donc ya baleki azali chemin mais to ya ki tango mutualité zo ki ba 300 ba 400 tozo ki vote ya président na biso moko ya pe baleki azalaki soda à l'époque wana via Mbassa mais à notre grande surprise le réalisateur Serge Lutumba Bima ki moi mukie tango aye to yeko ka soit disant via Mbassa azali susute mais to assista qui vote na hote ça non tam suna ba intérêt parce que tam susu vient na biso lo boko za moi moulai tam su moi fort mes ali tam su papa Mbassa zaki na hote peut-être. Bon, en tout cas merci vraiment naza pa na sengo ya ko yamba bino vraiment na sika oyo et lamba bo ezalaka nango hein mais naza pena surpris na sens nini mukolo élection salamaki awa nga na yebeke na matanga na yebeke l'ancien président Koufaki na yebeke président Koufi c'est leur formation na zwaki na benga que non mon président Mbassa Koufi va publier par-ci par-là bon na ki na souci on attaque grand frère vient na biso na bibona matanga na combien wa na écoute élection kokota na sokota bato babeti maboko président bon il est kela ki nganga bi mais ngana ye matanga comme sous président de autres dans l'élection bon tellement population za ke belé ba insister ba bi que non il faut kaka poser candidature na yo bon le quoi dans une expérience à makambo ngo ndenge za la toujours na saki kombo et baninga tout na bango ensemble ba ji ba vona ba pese pa na ngai na ndenge kombo na ngai bimaka take président ya bana lemba alors nazaki na choix te pour toi na souci loko ekene liboso toza na souci que bana lemba vraiment auto yebaka na ba poto na ba wapi ba Afrique du Sud partout vinduk tout ça et loko wane matapo et pe sa force les sous donc yango moni na ndimaki poste wana take président ezamba liboso te na kamaki bana lemba mais ba voyage ndenge zalaka na yango na saki ma déplacement na ndenge pe na yiki koya na kutaki grand frère na nga na place mais le ko le pesa ki na mobulu ndenge na zwaki toujours place wana alors na mito na zape na mokonzi ya bana lemba confirmé mutaro budango kutazati président obi que
tant mususu batu ba yebi yo te ndengo lobeki ozaki da président na époque moko akala okoki ko se présenter batu ba yeba mais to yeba pe omeki bana lemba ba koma ngwe belé moi tam so mona 18h mususu ya ba 15h tout ça pena ba o vraiment que ba bota mina lemba baze mezwa mina lemba bana ba mama ya lemba ba koko ya lemba président na biso vanda ki côté ni na lemba ozamona lemba ya 6h ya 4h to ya 3h po batu ba yeba ngo vraiment que ozamona lemba solo beti la bango moliso motam se bo beta match so mbule beti OK oyibi mbongo mama o comprendre na jeune fille banda peso mutu passe à l'époque voilà pour papa gas ma fille en direct ayo kabisa. En tout cas, naza pena mwana lemba pena ya tongo makasi. Ngana botam pena na balabala tumba numéro 2. Papa na ngai komo na ye papa e Sakanga Robert. Mama na ngai mama Eugénie Limongi. Nazala bandeko na ngai ba Claude, ba Yvette, Chantal, Lili. Tout ça pena belé na famille na ngai. Donc naza kutu mwana lemba ya jeté. Ba o ba ebinga na botami penza na lemma na balabala tumba numéro 2 kombo batutu ba ebinga ezali Emery et Sakanga kombo na nga pena yango na boti o papa na nga botinga yango wana bon Emery boy koma na ngo président Emedo tout ça donc ezaka ndenge ezalaka toujours donc naza pena mwana yakine mwana lemba ya tongo na se souvenir de susu mikate mona za olia na tongo chaque tongo so na la muke pa maman na biso maman na mpola de on a pena mère na biso pena quartier penza donc ay bena maman mpola so oye pena okuta mikate pena na mwamba pena donc ozyango pena na otafuni on na tongo pena na moi lobo ponga za olinga na miliki penza te mais lobo kaka na beti yango na mikate maman mpola donc kitoko mingi baby maman mpola donc pena donc na za pena mwana ya lemba na tumba ya jeku tuti. Mais président, tu as une initiative parce que na parti à Irlande pe toi na vieux papa na biso papa Vicky Louis Doula mobala maman Madobikemo. Baza vraiment la mutualité o ekola et comme à niveau même que mutualinga bala au monde vraiment que baz au continuité que za mutualité au kasane famille. Parce que initiative oyo ndenge sala ki moi décalance wana. Mais ça peut décalance c'était pour parmi ba critères pour quand on a présidence et c'est un peu des critères. Donc parmi ba critères wana et cela qui vient na biso ambassa azala ki na ngote yango ba ki ko retrouver yango et pas inayo siko initiative wana oyo bozui bosa lokola bo bandeli li solo ou bien au continuer kana rythme ancien président. Bon on a continuer à rythme ancien président parce que tant na temps ezana makambo na yango na wana nde nazolo babona zaki vice ya président Mbassa na époque wana ya ki président nga zaki vice na ye. Après pesa ki moi nungu totika ki parce que na telemegelo mo nabi ke bana lemba baza ba intellectuel baza bata maboma te ba voyou te nabi ke lemba za zone moko to tanga mingi to za mayele belé alors tango to zoya ne sika moko boye pona babuzoba et c'est pele c'est ngai te personnellement ngai na se retiraki na zoaki moi pembeni na tika ki na ngana makambango bango ba continuer ambassadeur que grand frère attaque mon président yepe atika kinae eloko ngo ekomeka mobulu ba misu ba soki na bango me komela kola mo ba aventure ba buzoba makamebele bele komeka bato ba meli makango walangwe na bango ba panzani or biso to na souci eloko ngo ke liboso na ndenge senga informa que non ba critiques en place ba critères en place président senga boye na ndenge pe batalaki ba moni que non ba tena ba archive président Emedo toujours ba benginga ba eto sololi ya omoni toujours na zoyeka na maboko na bango attaque mokonzi donc mokonzi donc ya jeku tuté ya donc so to bina ba archive c'est qu'à l'époque tant ozalaki na présidence osalaki maramba bien sikoyo mikolo oyo bozo préparer nini bosala ndenge nini soki mutu abeli soki mutu azu problème soki mutu azana fait na organisation mais pe makamba mbongo président makamba mbongo nde e panzaka ba mutualité za makamba mbongo prezo omona boye bato basali cotisation prezo zo tena poche voyager wande baby saka makambo longo la kana confiance président bon to mona ngo même na ba pays mususu mokondi asenga faza na mo eloko président so azana mo eloko azana tina mbongo ya mutualité asala ngone pona lukaka na mataka avion na zongaka na sala mama makambo nga alors mbongo mutualité nga kutu na simbaka yango te pe na ko simba yango te
Nous sommes bien organisés. Trésorier azali, mutabo makambongo. Donc et là on a besoin de sika na yango. Donc ngaku na na tante, ngala zaka wana pona contrôler, na baka ke kota ki autant na tseka mo linzaka na ngai 1 point c'est tout. Ke ona la na mambongo na mona kutu mbongo ngoti. Na signala kaka. Na zoaka un rapport. Donc na zaku na temps on a tse. Et na nga répondre na question tout na ngai ke soki peut-être question de soki soki mutu abeli soki mutu azui problème donc pour ça ka organisation ndenge nini bokena vraiment ko assister mutu même soki aza na suka ya mboka bolingo wana vraiment est-ce que ezalaka pe vraiment ya solo bon bolingo vraiment ezali on abaki awa en plein réunion abaki boye bolingo ezali mais à la condition moko au moins mutualité c'est bien pour basunga il faut monanaka et ça c'est que ça mona le au bon moment na kwe moko boye to monaka na biso yo te. Tout se comprendre, tout ça batou. Tu as bon il faut y a. Tant que ce problème, tu as à 100%. Et que dépend de la cotisation, tu as la présence, c'est très important vraiment. Tu n'as pas que président, tu as na part na ngai na nenga moi pembeni, na ko ben na yo, na part na président yango. Mais la compte mutualité paye yango. Donc, c'est très important que non, chaque membre fasse conscience. À mon dans la mutualité. Parce que la contribution na ye et que sunga pe biso pour na bonne marche eloko na biso président be kenon ne salamate na ngana te so na poto bat basalango atakutu bato baza soki na Amérique bana Autriche bazana na neti ba papa Vicky kuna na Irlande neti babu basi bana lemba ba Mamadou donc na yemi na ngata so ba sala eloko oyo que soi-disant na décembre bokene bino nyonso bokene ambassade bozui ba visa nazo bate soki ONG soki gouvernement che bino appui boko mitina niveau na pays ba paya izo lekelanga bino nyonso bokozo visa sika moko bino bo sa voyage sika moko mais na bité tamsusu obiki bato bakomona libanda tamsu poche président ileki na ngona genou poko mati niveau wana izo lekelanga tona okaki likambwana bon ezana okaka kosolola ngate mana solo na ngai bien ba relation ezali nazana bana mai na ngebele bon to ba yokaki initiative oyo ba sepelaki vraiment bon ngape na solo la na comité na ngai na quelques membres to préféraki na fin de l'année auto que fêter na mboka ba pa to zonga to ke pa na Congo to na ko fêter na Congo na yebi kata ke présent na ko bimisa paquet na nga et obima mais membre pe moko na moko pe ko tia pe mo muke na ye po ezana normal. Et ça non parce que ça n'a pas été loué, tu revends à Kuna, tu relis, tu remets la menu, c'est en charge à président. Et ça n'a pas de problème, tu collier comme ça c'est rien. Tu ressens la biso yango, quand nengo yo quand nengo zo l'Obama et que salama donc il a fin de l'année tu fêter puis na bana lemba na les salamate. Et puis ce que salama peut-être le lote lobité. Pour biso sali na biso. Donc année autre. Colombo olembon. C'est normal mais to liambon na biso. To liambon na c'est normal, tu c'est pas maman bébé awa, moi tabezali. Moi ma koso ezali surtout nkoba nde eloko wana place na suka mama yele to liaka pena koba na biso président ebi ke nga za na regret magolo mama bebe ngala eza biloko nanga o ma mpegi apesa kina na zu yango te o soit disant vie moko boye ma bébé yana ko expliquer PDG Jujunga la yo kan direct que maman moule batali adora na zu elote yana vie moko boye ba vie da ba sala vie kala na poto de ba nuna bazu biloko bakena ngosoki wapi nga moule batali adora na lena ngelote na ko sati na ba mama solo ma bébé ngala yeyo yaya baleki obike PDG benga lobi na ngake non beaucoup misa ye pe trop est-ce que banda bota mais c'est pas boaka e soki asala nga menga lelo na sala ake bango bazala. Expliquez-nous bango baye bake awa okanga maboko te ke na Angola nde tozabo za na ba restaurant mama la kosa apa ma bebe ngala fin batindeli biloko chéri ozomona na te nateki yango te so batindeli mususu ozomona na opeso mais loko te ki faut pesa mbona ngana kine mama musala na sisi musala na ye félité eko félité ko ya so pesa no ba mbote ba petite sœur ba petit frère ba yo ka ba mona mama ya na bango ya liboso toujours en forme pesa bango ba communiquer ya mutualité bana lemba organisation ndenge zo salama pena libaku batiko benga batika ko beta libaku pona yoka ki yango mabune batala doda viamba sasani wana vient na biso notre question de la classe asali nini ba boye le pas ampia kanga habité bino mon boyoka ngana ima mwana te ba boye viamba sa tellement asengi démission ki
bana lemba kwa bazebele remplacer mutaboya ambassadeur ye moko aboyi na ye abilo kola délai ya kabila siri ya yepe siri donc ye baba ninga la kabila donc toye awa bobosani bale passé ba vie basala lelo via komi mpiaka bozi mutu mususu ala na poche pour promettre bino voyage obosani papa mbasa tobeta ba mbula na vie na biso wana tolinga retro aloba pe bien ye moko a démission on comprend te oyo pa koti ape mo alemba bosko totika kaya baba lemba ko kufaka biso lemba za avant tokende kutu mikole ko bilengi tokomi la deuxième version obi ngala okaki oya koti siko aya lemba na 6h pambasa aza kokolo ya lemba donc papa na ye koko na ye teko ne ba lemba oya koti mikolo aya ko yana ba 6h ozomo te différence ça beta mbunda bakolo pe babinaka sikolo kwa ambassade démissionné to fanda to kufa ye amasazo ke tike na nzaya classe 4e prince ebie baboti na miso ambassa akoli akomo ke classe ambassa simbe na bongo 4e prince éclaircir biso pour famille Masengo bayoka Blaise Mulela yoka Blaise Mawanda yoka Gas Mafina bango mo bayoka na Serge Kasongo Nabi toujours en forme l'homme en 2 mètres obi ke bino bozana bino ba poto mais soko moni ezanse ezana mutu wana ah nzambe nanga voilà c'est bilili Serge Kasongo yewana problème ate ba petit na ba Blaise Mulele Masengo Giginga la Suisse biso zakaka mungongo ya biente na obela mais Kevin Mawanda na leli fort ah monate kolela ya mukolo mystique kolela mukolo mutu nanga Kevin Mawanda na ibate na sala yo nini o Kevin o na kaka pa wera Kevin Mawanda ngamo mukolo na oti mystique kolela mukolo lobi trop alobi kaka 2 paroles mais faut yeba eza nini toyoki bien président expliquer bobeta mabakute vite otambola lelo sonzo teza makasi otamboli fo milengela omilengela oyebake lobby ezana mukolo mais tozana trésorière oyo président bia simba mbongo te trésorière na biso ye azora mbongo o pamba sakime na mbongo trésorière mto yebisa biso po président oh papa mbasa kufa ki enganza taso bachela ke poison maman secrétaire Monica ke non maman biso boni oyebi que bato bazozela o fort balimba ye ba soi-disant pamba sa kufi soi-disant ibaki mbongo a caisse soi-disant ba critère obino bo senga ki bana ya président azaki na ngoti yangwana lelo alongwe bon président Mbasa kokufa ami bomiye moko ami kundiye moko menga na yebi akufite azana ya envie abimi na mbongo mutualité te ye azana makambu na ye aza mutu lokwa mutu nyonso azana ba problème na ye personnel ndenge na solaki na ye dernière fois ayebisa kinga azana ba problème na ye oza personnel o etindi a se retirer pour un temps. En plus, mandat au bapesa qui est la période de transition et si la cas le 19 décembre. Abimaka avant le 19 décembre était. Abimaki après le 19. Ce qui fait mal car a déposé qui ne pouvoir te. A cela qui relateur te. Il y a un de cela qui défaut. Abimi n'ambon wa cité. Abimi n'elo kwa mutute. A se retirer pour ma caméra personnel à Zanango. Toyoki que transition on sera ni pesa le gouvernement mais via Mbasa ex-président abimne le kwa mutute maman secrétaire trésorière banque ya mutualité a confirmé que a touché pe mbongo ya mutualité mais ce que tu ba organiser ça marandenge ni soki mutazu matanga mutakoti maladie tamsu famille kutana mikakatano ndeni bo assista rabatu est-ce que bolingo ngo vambo lobaka ezaka ndenge ni po batalibanda bazo ali rwana ti papa Vicky El Ozana papa Louidi le motema mama Mado bango kuna kala mingi te président wana a déposer ki pe poste a kokine makambu te bazo tamsu exemple ya bana ngola nde bosala tozaka na 3 formes d'assistance. Première assistance na biso ezaka physique. Deuxième assistance ezaka morale. Troisième ezaka finance. Physique ezaka présence ya ba membre nyonso ezaka obligatoire. Dans mutu azala problème. Azobela aboti
Pourquoi pas qu'on bala? Pourquoi pas qu'on fête anniversaire naï? Pourquoi pas bal ici? Tout le monde a visé la mutualité car son muta koufeli. Non il peut bal samoa nanga. Non il peut bala. Tu assistes comme il faut. Et puis tu assistes à la finance comme il faut. Tu as la mibé qu'on a biso. Tu as la monta autocata. Tu as la modèle la biso autosale la ka. Comme toute la famille. Pour ceux qui la famille problème est ça, tu vas assister à paix physiquement, moralement, financièrement, pourquoi pas spirituellement. Mais si vous avez des gens qui ont contribué à répéter, mais le problème est que la mutualité pas na biso bako aider nga bata bongo. Bo sara na bango au traiter na bango ndenge nini parce qu'ils a passé. Asa mwana lemba ande ko na biso tobo yete sauf que ako bénéficier na ba bénéfice aux akats sa mutualité comme il faut te. Toko assister le kwande ko na biso moralement, physiquement, spirituellement, la partie financière et dépendre si qu'on a moutou na moutou. On est sur obligation ya mutualité et comme thème ya moutou aibike frère nanga kufeli maman na sa maman nanga frère nanga kufeli mwana na sa mwana nanga na sens wana. Merci beaucoup, qui vraiment trésorier a confirmé que merci beaucoup maman nanga nzambe vraiment pambola yo azongi na musala na ye ba contribution ba to bazotia toyoki yango bien toyela ki ba zuzu ke toyeli awa problème ma vie mbasa président na biso mwana lemba yaya baleki yaya bakulutu leki pe ba yaya noko bana kasi donc azaki vraiment vie na biso motema mais dû à ma kamumoko personnel, il s'agit qu'il a déposé poste. Mais bien qu'acano, bana lemba kane bazara maramon la propriété, à quel loka mutute, à kepe na mbongo ya mutute. Vraiment. Koyoka bioka yokate ko pana sangote akufite azali na yo envie peut-être avec na poisson d'avril yangwana et akibongo mais aza vraiment envie azo sala pe vie na ye ndenge na to ko lemba vie azonga ndako aiza ndaku baboya mutute ozamona lemba moyen baboya yo et ozalate. Merci vraiment na attention na bino. Merci na attention na bino. Soko za na posa ya publicité, za na posa promotion, za na posa sangwe panzana. Awa. Tout ça la tout Moulay Mataladola à sa ragnance. Les grands réalisateurs Serge Lutumba à sa ragnance. À sa kaba mariage, à sa kaba film, à sa kaba théâtre, à sa église. Non tout ça ragnance, lingi publicité, promotion, message. Tout ça là vraiment nyonso. Mais bon s'abonner na chaîne na biso parce que tu aurais la bio ba nouveauté et belé. Boyo qui n'est pas baloba qui tozala qui te qui na voyage réellement. Talara musala au faut qu'on voyager qu'on déplacer pour na koluka moyen de finances. Na lancera bino la défi que toi na posa ba ya puis na bino financière. Pena spirituel. Donc yomoko les grands réalisateurs, les visionnaires de Moulay Bataliadola. Bon s'abonner na YouTube na biso Lutumba Serge. Tous en la variété, il y a ba émission nyonso. Kalamingi te pe kuto no kota ba théâtre ba film donc ndingi tamba au conduire biso. Mais tout ça plus vraiment pour la édification, il y a tout peuple de Dieu. Naza na besoin d'attention na bino bozala brancher bo benga, bozala brancher bo tinda ba message. Oyo lingi to sala so lingi to luka bana kingasani. To aka pona bana lemba te. So lingi to luka bana kingasani to luka bana ya kintsuka to luka ngalie mangrigini ngiringi. Dans les 24 tours à commune ya Kinshasa, to ko luka pona ko satisfaire bino ni bozaka important pour na biso. To sala musala o pona bino. Bo sambela kaka nzamba bakisa mapamboli abakisa mikolo et pas yemoko le grand réalisateur Serge Lutumba. Donc tokoma bisika o bino bolingi tokoma. Vraiment je remercie infiniment la famille Bikembo na liko remercier famille Lumbu, Gisèle Lumbu, Pichu Lumbu, Papi Lumbu nzamba pambola bino, toute la famille Malekpelo et bino mwana Inosia Maurice da Silva Azaawa, papa Jojo Mandiki esiko kokomela loba oyo Lucindo ti alobike ko bossa na le passé té. Vraiment on a liko remercier encore famille Mobimba. Bozana Congo, bozana Amérique, bozana Europe, ba maman jolie, ba papa joli, ba maman est bien, ba sœur est bien. Au prochain numéro, ce qui nous va permettre, Tokokuta Anabino. Je salue mon boss. Ciao.